Tant qu'il fallait abandonner il y a solo et moko. Batnos bazaro le bali. Tout le monde est sincère. Fali, ma mélodie n'est pas musique à tenir. Ils ont fierté. École. Talara Moko Fali, chanter dans le monde entier, Mokil Mombayebi, Baoloba, j'aime le chanter dans le monde comme les diamis. C'est quelque chose de formidable. Ça fait plaisir, ça nous rend très heureux. Nazobeta na défense à Reno Benaki. Non, non, il est pour le camp. Le bon gars, il encourager. Tu as un peu amitié c'est le retour dans flatter à mouton on n'est pas à na salle moi munene okomo benga verbal non Dieu quand ça quoi yeba ni belé ndi ayebe belé non si tout hôtel na RDC ma polo bazar otanga ma polo to za na mangeza Franco Rochero Simaro Masia on a des polo ya bino siro to kondi mais Luka Bango Koffi Olomide Luka Bango nga mwana sa polémique ya tenga na polémique de temps en temps ba pepe kaleza polémique te wana na pesio modèle na exemple ya ba poilu kombote musala parce que différence fait ça la te ba poilu belande bazar soumingi te na ko ouais banze ma mikolo yo ba jeune belé na yoka banze ba fere na yoka banze ba fali même banze moya oyo fera imbaka na kese na bango na wengeni ni vita imana nayoka moke ya kala na kala sikoki te yoki babina filete ba vibratoire yoki ba mote bina Philippe na zoka mbuye bino te azoduka pe espace na po mo na musique ya di soko ye faut na carte matricule numéro na matricule numéro matricule eza identité na yo ba se référer yemelo ko yemelo ko JB azemelo ko dali bato mosusu okoloba te azemelo ko mais mutu bazoki nosukola bina mokolo kokufa nkake ekobeta titachima olobaka maloba nanga baza ya kotanga mais oyoka ye nano ye danger 1 million de vues ye wana nzemune moko bon nayebaka nzemune kota suka mais ye 1 million de vues baleke bakosala ba R&B tozalwa Innocent Balume Gaz Mawete Gaz Fabilou bataliana bavu akomi danger mais à convaincre maman mokili dimanga ça c'est moi voilà succès c'est la redit nga siko succès te nga nazo régner yo siko régner bilo onoka sobeta mais yo mo muto zate nga ndana siko bata règne Mbote ONG Avenir pour tous aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pour na ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mosusu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC sala commande na yo passer na paiement avant ofuta okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse au chaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto akozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kene ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Foot Market na Victoire
na marché de la liberté na njili quartier 12 toza na Matadi toza pe na Kipese toza na Kasangulu toza na Bomba toza bisika ebele. Pour plus d'informations benga biso tozali à ligne 24/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo tokoassister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betu e ba ou différence yena. Tele mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Cabinet HD Conseil. Soki ozali na eloko esengeli obongisa ekoma joli kitoko bezwa valeur to pe ozali na terrain ya kotonga eloko oyo lingi na ville province ya Kinshasa to na République démocratique du Congo oyebi te place nini okobanda pe place nini okosukisa. Cabinet HD Conseil oyo eye pona kopesa yo solution pe kimia na ba problème tout oyo ozanango. Cabinet HD Conseil yango nde ezali ko garantir respect ya contrat na professionnalisme pena suivi ya mosala oyo esengeli na ndenge ya defwa te. Ozotuna nga soki bazali wapi adresse ezakaka se moko awa na Paris na mboka ya France na adresse oyo 33 rue Colonel Pierre Avia 750 15e arrondissement. Tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo +33 6 62 81 65 49. Cabinet HD Conseil ezali wana pona misala na yo pe pona kobungisa nyonso oya yo ezalaki ya kubeba. Oyoki omoni ondimi yango yo c'est naturel. Garde bandi na yo toujours. Voilà,
Mesdames et messieurs, merci vous qui nous suivez sur CMB-DJ. C'est vrai que, comme vous le remarquez, nous sommes sur le terrain avec cette grande équipe technique qui est coordonnée par M. Guy Mabungu et à l'assistance de Papi Bandala et Ourson Hindou. Cette fois-ci, pour parler avec l'artiste, musicien, chanteur, compositeur, Redi Amissi Bailo Kanto. C'est vrai que après 7 mois, une absence, ça a quitté et aujourd'hui de retour à Kinshasa et à l'ébisso acoustique Oyo Ezo Lobissa Monde, Ezo Lobissa Mokili acoustique avec Redi Amissi Bailo Kanto. Bonjour et bon dimanche. Bonjour Claudie. Ça va? Il y a bien de l'équipe. Il y a bien de côté l'équipe. Il y a aussi les bandes. Oui, c'est sûr, mais ça, il y a bien de certes, mais c'est pas une ligne qui est beau, il y a manga et puis tout le monde est totalement masculin. Mais le confinement, il y a un non. Où t'as connu? Ah, je demande au janvier, mois d'août, il faut faire. Les prisonniers, mais bon, ça va quoi. Tu as ma salle grâce que tu as là qui renfermer et permettre de s'auto-méditer, tout ça là. Par exemple, l'album, et puis dans l'acoustique. Voilà, Bailo Kanto, Redi Amissi, c'est vrai que depuis le mois de janvier au Kenaki, est-ce que Zalaki n'a calculé nayo cause on a besoin d'un mois auto-confinement des confinement des salibons et puis bien ça là après tout ça va 2 mois 3 mois là mais tant que comme il y a malade on est sali que bon ba kangi banzela ba frontière quand même du coup moi tout zone là sauter et on peut profiter de ça l'album là acoustique mais ezaki on ndengeni yo banda groupe na Kinshasa c'est vrai que na Kinshasa déjà maramboza difficile confinement yé pandémie yé au général groupe ne yo libana à distance oui très difficile pour mon libana batou on va éviter que tu mettes à chaque vendredi, tu répètes à chaque mardi, mercredi. C'est vraiment très difficile. Mais quand même, Maître Crépin, Nabano, Soubatigala-ki, ça y est fort. Oui, qui est Claudie, Azo de Babassa, mon abisso. Et ça là, il y a vraiment bien que. Il y a un d'ailleurs dans le bino, son aïe, Nani m'a fait invitation, c'est des salles qui. Donc, tu le bel en absence d'ailleurs. Tout sur l'église argentine. Voilà, Redi Amissi, l'élo monde, tout le monde. Et ningani na acoustique au Pessibiso. Ezan de moment à tourner ngalbi na tunayo. Est-ce que zalaki po mona ki balé ki o yo ba sali ba acoustique? Oui. Nde yo pose li kanisia au sala ngoto. Ezaki na entourage to na ba programme na yo. C'est un programme na ngela ite. Ndana kene poto ko na sala album toute la famille, des choses comme ça. Quand on commis kunande to zalaki confiné. Donc, l'idée des amis qui a moi, on va le communiquer Cornélie Maloni. Il y a un papa qui a une idée que non. Donc, l'album est venu en 2020. Il y a beaucoup mieux, les fanatiques va savourer quand même leur acoustique. Il y a un moment tout ça, l'acoustique. D'abord, l'acoustique est apprécié par tout le monde. Mais quand même, on t'a dit pas vraiment. Pas vraiment. En tout cas, la télé était pour moi, la mingi. Son ami a sincère, ami a mis la prière pour te perdre et belé. Donc moi chaque jour sur l'internet, sur l'internet, donc du coup pour moral les à la bien, il fallait te contaminer la prière. Et là on venait aider lui surtout tenir 8 mois et après. Mais quand même, balé tu vas vite sur nous. Là où tu côté là on calamité. Quand vous acoustique en webimi, na comment tu as commentaire, on entend l'ami va commentaire. Mais ça n'a des fois bien gagné. Il va finir des fois on a vu dans le barana. Général des fois pas aux alliés vraiment salam. Il y a même bien mais ça pour la salle émission moi pas confrère na bino mo ado. Oui, hier mais ça dans toute l'émission. Mais Nathalie va commentaire, biso va finira. Mais malo na moni ba tubeli va boki loka ba frère. Alors tant que ça dit acoustique ngai mo pe na ba dotala.
akusinde na bano mona ndeka tozala ba congolais bakomo comparer à Paul na Jacques yo siko yo moto mona ba comparer que ezali na atenga songi ndela kokate bano so ba diko musique mais ma musique mais songi tete lo ba musique ya wana te yesko philosophie na yo no memela biso ndike moto na mutu asala la musique selo yi mutu na mutu moni yo deux osala émission na yo ekokani te na baconfrère mosusu donc ekozala quand même malsain mutu moko akamata émission na yo acompare ona moninga mosusu eza rappel loyal non eza philosophie kotala mpe ngai mpe redi bayelo kanto na mboko grand chanteur na beta banzembo otikala me baleki na ngai mpe babeti ngai mpe na beti acoustique bayebi na bango kodi eza ntina te okota na bapolémique mpo bato bareconnaître valeur na yo mpo bayeba émission eza bien eza ntina kopolémike te bato bakotala conception na yo bagenre baquestion na yo soki kaye de charge na yo ndenge nezalaka bakoyebake na glodi asalaka émission ne bien donc et puis na mokolo par rapport à bajeune mo ebele ekozala vraiment malsain de ma part na balolobaka o bakompare ngai na Paul na Jacques na non mutu na mutu azo défendre musique na ye selon ye namoni maître Crépin continue à essayer mbote maître Crépin zana biso dimanche lelo mais bayelo kanto quand même retomber nango on se plaît nango oui en tout cas ndenge bato bayambeli yango esalinga vraiment bien esalinga bien na remercier baninga nyonso oyo nyonso bayambi acoustique wana d'ailleurs na osengaka bandeko nyonso basabone massivement na site na internet page na ngai ya Facebook s'abonner massivement comme ça tout le monde partage mais vraiment merci na oyo nyonso basabone mais quand même vu nango oui dans 2-3 semaines comme soki combien 200 et quelques 300 300 ou 3000 300 je sais plus mais apparemment rarement naninga okota ba réseaux sociaux po nite ya monde mutu comme na oui bon naninga ba mambo mikolo faut nzembo beta ça ba vu c'est vrai mais ngala tala ngoni te pour na mona ya boire ya manger ba comme belé le ba na kati internet des vraiment vrai te maison nzembo na yo oui mais apparemment mais o yo pour kotala c'est vrai natala mi ba commentaire voilà c'est l'artiste musicien Redi Amissi Bailo Kanto. Alors Redi Amissi, est-ce que acoustique pour sa biso album peut-être comme en 2021 pour sa biso comme en 2021 peut sa biso sur le non après 10 ans dose de la musique tout à fait après 10 ans dose de la espèce au Québec oui mais musique ça va acheter Sotal Bajem Seblan comme ça 70 ans 115 ans bêta papa Aznavour Charles Aznavour comme ça Bamboula Solinini Johnny Hallyday comme ça Solingoula Nini Michel Sardou donc musique ça va acheter ça à cœur produire à la bien présenter il faut tout ça rappeler attention à la précision, à la précipitation. Quand on a tiré la tête, on marquait à des époques, toujours vivre, si on tout ça, tout haut, mon ça y est bio, et puis tata na sala bien, présenter mon sala bien, tant moi je peux l'équipe, maintenant on présenter mon sala sur les bien, on bien la preuve, il mon acoustique les bien, on a un bah certes, mais bien on a enthousiasme comme ces albums comme ces albums. Mais quand même, est-ce qu'album Oyo pour la Redi Amissi, album Oyo par rapport à l'album Oyo Sala, par rapport à Banzemo Beta, après sorti nango tozala kaka na caché wana ya Bailo Kanto to omema biso na caché mosusu te ngala conservateur ça déjà ça dit ba deux bachangera mingi te eza te mikolo ya barasta doit ça la succès mikolo na kati de tiko kata suku na komi rasta o mikolo balobi localité localité na kati localité yo paye la hauteur te ngai na conservateur te yo tala rara musika ba petit babima teta liote ba vie ebe côté teta liote ah musique ngai bayoka bailo na philosophie yanga na lobela na kama société libala basi musubaza kobala te prudence ekenge mandat de silaka na nyonso zalaka ozayo bombaka te mokolo bakabula ba chance nga zalaka te omionga takala na ozono koma lokola bango ça c'est ma philosophie maintenant banolandaka bato no mikolo barasta bazo renye bazo kata mais quand même et comme il peut na moi tout ba mode dans roloba que
baleki oyo yo baleki oyo bino ba obima ba ça la genre musique mosusu c'est bien bino bozaki na monter mais est-ce que peut ça peut chance na baleki ko cha moi point to moi mu wana album na yo pour na yo simba non mais justement kotika pour anticiper to yembinga il avait ce sang mangwana na album nanga et puis de mina hérité watanabe donc ba jeune vu que bango to kotsa bango pe bana tendance ya bango bo be ngoma ya mikolo mai na yo wana ya sika mais hérité ça côté rumba plus côté rumba mais bande baleki ba ça la R&B to za droit Innocent Baloumé ba Gaz Mawete Gaz Fabulous ba Abdallah G6 ba ça moi belé ba Gali Garvey mais pourquoi penser na bango te ou talika ba malasima to kaka problème ete banze beze belé ba album ebima kaka toluka mokolo ya lito tchacha bandengo mwembele mais naza plus conservateur c'est-à-dire nga naza te mpona vai na poto 10 ans nako mundele te nge bate mpona vai na poto soki 20 ans nazwi makambo ya mindele nakotianga non naza na culture yanga ya baafricain donc nazo défendre naza na bamélodie ya baafricain il faut na défendre c'est-à-dire nakozala na tendance te ya kozwaka zwaka biloko ya bato bongo yanga moko na oyo bato mosusu bazalaka ndako na bango mona yango bien te mais ndako bakoza mona yango bien mwasi na ye monake bien te mais yalolaka mwasi ya moninga ngaza bongo te ngaza sikoyo mutu donc congolais soki na kosala musike ya sika naoza folklore ya bato ya bandundu nabongisi yango nasala yango musiki moko nazwi folklore mwa baluba nde nasalaki orphelin mama mokili ndima ngai te ça c'est moi mais nakoza musiki te ya banigeria nakamata comme ça mpo eza tendance non mpo nga aza na culture yanga fo na défendre et culture yanga eza ya bacongolais il faut nazwa nazwi nzemba bateke nasala eloko moko nazwi folklore moko boye ya bamanianga mwana todila mwana bongisi yango ebimi eloko mwa sika. Alors album Bailo Canton, oui, pourquoi le choix ya kombo na mon album na yo album mo bank sa biso non tout le monde lobi keba bon bazara bonsoir pesi bon sec wona yeka loka ya nzambe abuli nenga lingi non mais je pense que la triché mingi papa botinga na musique comme le cours papa Wemba à un moment donné dans chaba fulangenge maître de l'école donc on a triché cahier on a vu bon pourquoi pas Bailo Canton la mono gango Bailo Canton sonna bien phonétiquement sonna bien Bailo Canton pour un unité que cet album nous la vie Bolingo. Surtout quand on français on a ba moto et on a tché Bailo Canton surtout quand on est dans salle la Queen Lina les en anglais Reine Lina sur Italie injustice les en français sur yogi prudence les en français sur yogi Ziggy Ziggy on les a combo étoile les en français compteur à zéro les en français ligne droite les en français mais finalement mon yo moko le bio conservateur au que ça m'a chance mais quand même c'est l'album no bi manaton ni naton yo album on a raté na marché naton za yo moko to naton yo baninga babimisi oh non nga jali nga ba so bi sande baninga banakala na bimisa album lere bimi na bi ke bi mana ba 2021 et puis voilà nazate pour na omoto na bimisa to on les a le ba boxer boxeur ne bazana bango ne so ko ba boxer mais ba boxer na catégorie mo côté poids léger ça poids coqueza poids lourd ça poids léger ça mais bango ne so bien ba boxer net bino pe ba bien bino ne so artiste musicien et après na ba poids lourd est-ce que yo mono tara ba poids lourd wana yo zela nani pe ça répète au vandi potali anga bailo non, on a gâté mon oloba. Bino mo botala déjà na RDC. Et otala rapé. Natala mais na ko no loba te que philosophie na ko bon ça biso ba question te tout ça. Non, c'est vrai. Na yebi mais si ko hôtel na RDC, ba polo ba za otanga. Ba polo to za na mangeza Franco, Rochero, Simaro Masia. On a des poids lourds. Il y a bino siro. Il y a bino siro to kondi. Moi de como konda, bino mo pe luka. Bana ba ngabe na go EDP. Ba poids coq ba ali ba poids léger. Ngabe na go EDP. Si que le monde a comprendre que ba musicien lelo et belé baza ya mérite té. Ba musicien belé lelo baza ya ba stratégie. Ouais, ba tali ba vue.
akomi danger mais aconvaincre te abimisi nzembo moko te komutala kono sukola wana kikoso ezanga expression wana kikoso oyo ekoma douche lelo mais mutu baza kono sukola pena mokolo kokufa nkake ekobeta titachima olobaka maloba nanga baza ya kotanga mais oyo ye nano ye danger 1 million de vues ye wana nzembo ne moko bon nayebaka nzembo ne kota suka mais yeba 1 million de vues mais quand même ozoka pe baleki yango oui moko poids lourd te poids lourd pena nde baza biso mingi te na Congo moyena sa polémique otela te eza polémique te mais poids lourd amongo oyeba valeur ya poids lourd te poids lourd eza camion wana monene wana ekutaka matadi wana musique sikoyo musique sikoyo luka omonake bapoids lourd bazala kotanga poids lourd elingi olobaki mutu moko aza na constance eza lokwa oyo Messi mpo koma Messi elingi olobaki bamatch tout abeta à peu près ndenge moko atiaka mo babi ndenge moko Ronaldo bapoids lourd mpe ndenge bakoma olemba bakomi nde osila mpo bapoids lourd tozalaki bapepe kale bakester yo ozotangaka kuna moko to oyo o batikali bino boto boluka baweranson Koffi Olomide luka bango nga mwana sa polémique ya tenga eza polémique te ntango otangi bapepe kale eza polémique te wana napesi yo modèle na exemple ya bapoids lourd so na no pepe kale tala banzembo boni ya sala po azala poids lourd kombo te mosala parce que différence faisala entre le travail et le nom entre la célébrité et un artiste musicien ça dit moi la différence c'est ça faut ça pas mutu yo kaza pa yebani ebele nde ayebebele non muso yebani rapamba est-ce que chose otala Redi à Missy il y a 2008 oui 2009 2010 2011 na bailo kanto ya 2020 oui différence ni ça différence c'est ça oui ya mbula et puis na matière apesi bato so batali bailo mingi bazo respecter mingi na nyonso asala na passé heureusement d'ailleurs parce que mutu valeur na ye ya na CV valeur ya mutu asala nini d'ailleurs so tu na poto kono tuni au moins na moka ye na université à outil université à ye pour bazo ye na compagnie non moi je veux des gens d'expérience donc Redi a mis aux années lelo so bazo ta la émission. Ah, le type là, il m'a beaucoup émerveillé. Ah, le type là, le monsieur là, il a fait beaucoup de choses. Parce que pour nous, on a arrangé à bateau, ça là déjà, histoire ici là, tout a arrangé à bateau, ça n'a pas kana. Nous sommes balés. Maintenant, on a passé et puis maintenant, on a présent. Puisque on a passé, on fait l'injustice, la prudence, la ligne, les bases, en 2008, la ligne droite, en 2010, comme on a Majeco, en 2011. Donc, les arts récents, la musique à minité. Donc, nous sommes à la prudence, on est à plus, 95, mais il y a moins de les années. Basis, les arts à la minité, l'assistance sociale. Mama ekomelinga ndengambo kozanga te ebetratilo na ba donc nyoba eza kalami mais quand même ozara mutu moko boye rendez-vous pene na bafle voilà sozo loba rendez-vous na bafle mais question mo matinga ton ozoloba oui musique na yo tikalaka oui musique na eza musique oyo ata mwana ya lelo ouais ayoki en roman la musique à sika tout à fait alors nini sala été que yo Redi à Missy bailo kanto o tira la carne po wana question nombre de auto na ngango Rex Kazadi voilà parmi ba jeune yo ba combattant ya biso ko alors bina ngango aluka no ngolo bi me dinga componente na copine moko to discuter na ye na tengele ko ba fali na tengele ko ba fere na tengele ko ba watana bi albité ngai mpena chanteur na ngeza ka Redi oh ida mizo ba prudence kalabinga kaka bongo misuku ba journaliste moto sila voilà succès sila Redi ngai ngasi ko succès nga nazo régner yo zo régner bilo no rezo beta mais yo mo moto zate nganda na tsiko ba règne maître Crépin zora mamna lo donc pour régner na ça succès de lo bon succès de la période et lo on est en vacances boye moto mo abimisi nani kimbielongo tant kaka anego sila toze basute kimbielongo sala nini nzembo kimbielongo pe na mutu abatu etikalité mais biso to na chance toza loka ba papa Rocholo na ba papa Lutumba nzembo na oyemba wana mokolo na kokufa kake ekobeta ebima na ba 71
tita chima olobaka maloba na ngai ya suka soki mopaya ayeba alobela ye sango etikala na bajeune ale bazoyoka banzembo lokola ba bomba mai na yo ya miso okolela masumu na yo naboyo timba ngai na nzoto maboko na yo etondi makila nzembo akala mais eza gravé na mito ya bato c'est celui-là oyo mutu bagoloba ke aye aza artiste musicien parce que l'émission ne meurt jamais alors so bakomo talo na banzembo ya oye muta mikolo yo faut ça l'attention pourtant mikolo ngo oleka batourner mais quand même banzembo mikolo on peut ça banzembo zo zongi don esprit il y a ba jeune ouais banzembo mikolo yo ba jeune belé na yoka banzembo fere na yoka banzembo fali banzembo wana ya o asala ki wana ya ba nini Kashugi, diamant, parabrise à voiture. Nayoka ango, banzembo lokwa ba, banzembo belé ba jeune nayoka ka banzembo même banzembo ya oyo fera ibaga na kese na bango na wingini ni vita imana. Nayoka ango. Moke ya kala. Na eza kala. Sigorité, yoki babina filete, ba vibratoire, yoki ba mote. Bina Philippe na zoka. Bango siko bango ba vibratoire. Nouvelle génération, nouvelle vague. Ambouye bino azoduka pe espace na po mo na musique ya li soko ye faut na carte matricule numéro na matricule arobino si bozwa yango bolemba na bino te ngaka numéro na ngai ya to ye kanto Claudie soko ye oyemi nzema mo balba olandi tendance bailo po numéro na matricule ezali mutu musupe no ngoma bazo tuna ye numéro matricule no ezali joueur musupe za na kombo me bala beta asute numéro matricule ezate aza numéro matricule bato belo mona wana ba numéro matricule eza identité na yo bato ba se référer ke yembi lokola yembi lokola JB azemba lokola dali bato musu ko lo bateka azemba lokola ye esko za na bato ozomona ke ba oyemba lokola yo bazebele te oyo ozoya na mutu non na kotanga te bazebele oyebi tenga yebite belé ngana yebite na boye de tant fallait bandaye banzemu na ye ya solo ye moko batnos bazaro le bali tout le monde soit sincère fali ma mélodie na eza musika te na Rediamis donc eza fierté école talaka yo moko fali chanter na munene na monde entier mokili momba bayebi ba lo ba azemba loka chanter na bango ya mboka na bango moka zangwana comme les Rediamis c'est quelque chose de formidable. Ça fait plaisir, ça me rend très heureux. Petit le petit moi Robert na wenge wa na poto nani Serge Mabialou. Oyo ka pena yepena ba biloka ba la beta ngo dada. Na vive la musique au beaucoup la salaki. Tozali na Bendo, tozali na Al Pacino. Ba ngo batana sa bailo. Félix Oazé quoi. Comment on a cette temps de discuter beaucoup là ayemo loba na TV bailo ko na kamwe ngaza na chanter na ngamoka petra bino lo kwa bailo komona tout ça numéro matricule na peu ça le courut ba on a confi tout le monde appelle ça te point mais yo poko dans la RTG sembe mutu mo ka memaka yo te bongo zeka yo mo ndanda na mo yebinga na kotaka mais en tout cas faut la limite yo ka bala mo sembe non maman ariete wa mungana uti chiki na koti non jamais il faut mutu mo ka brancher que non siko ezaki ndeni tongo na yaki na pont eza kofi yo lomi pongo na zaki nano na vie kofi to sala na to banzimo ba menier musique to imane ba Sorbonne ba dimorwa ba joli moke joli moteme kotonda nga meke na bolingo ya yambe sikele ya mtoto ya moto ekoyebana kate yoka bongama lelo na yebisa yo oyanga na nzembo molimo na bongo na motema na memoire yanga nasonika kombo na yo ekoma losambo yanga ya butu anjoli mwana ya mama walie latanga lokola kimbundi moni donc tozali na nkuna musique après le cours ayo kokuta biso ki petchwana yembaka na yo wana nde azunga on a ce pont et ça salami pour na kota mais quand même tu les los reconnaissant na pont non bah en gros attends vraiment faut ala na biso wuti na monde nini vie wana yemda salaki pont so yi azalaki te mais beaucoup la mole la nga wa nga vana na ba yolo kuna kota bezo mais quand même Koffi Olomide 2021 oui. Na Défense Arena Rosala
Ah, tu vois comme les gars, on a une salle dans ma caméra. Déjà ma copie avait ça la copie. Mais bon, après tant de temps on a commis membre de quartier là. C'est un membre quartier là, mais après pognon soviet ça les lieux pas beaucoup. Tout le monde na copie mbote, kulutu boni na bengi ave boni, anniversaire na souhaité joyeux anniversaire. Mais ndazo beta na défense arena bengaki. Non, bengi les pour na likam. Ni bongo ya amitié na encourager. Tika na yo makamwana zane ka grand nanga so tukutani so tukutana sote mais na ba no fentaka ababi ki amitié za elo ka flatérité amitié za elo to ba no flataka muto ngani po azobeta na salle mo munene okomo benga o verbal non ayebi ki ngana za plus petit na ye ngana yebi ki yaza plus grand nanga et suki wana to yebani ba famille noko resa zali ba petit na ye bazali ba ilunga ba grand na ye ve joniko donc famille za munene tellement que ba ya montayo banane donc ana ba sœur ba cousine tout ça so na moni bango na go dépanner mo na comment na ye mais ya yebité. Voilà, merci beaucoup Redi Ami si to na suka na yo vraiment ba marama malam et où me la raté mais na le belo moro boy lelo yo 60 ans déjà. Oui. Le 2 septembre. Oui. Non, le 5 mai. Le 5 mai, 60 ans. Oui. Alors, sans Otala, Redi Amissi, les lois, ceux qui paient, comme au bot à moi. Déjà, mais ça donne la chance. Comme au bot à moi. Tout le monde avait Simaro, avait Taboulé. Les c'est un peu bien de la race du noir, nan. Tio, comme ça, comme un rappel, mais le gars avec un longingoy. Vous allez les alliés. Likambouté. Ce que yo monde aux Otala. Bah, il a 60 ans. Oui. Bah, musicien belé a miné ba kufi yo moni au kundi pe belé. Oui. Diwezo bang sa hotel. Mais nan ndenge nini atabino moko. Te mo vendre rapé botani. Ah, na pe Redi ba olela ngai. Il faut vraiment soit hypocrite, soit ignorant. Déjà biblique. Robotama pe okufaka. Et le faut ça la salande ba bien mingi na mokili. Pourtant ozala te ba bien wana bana no basa nini ba profiter nango mais osa l'assemblée okufa te seko mais nana ngwa koma seko na neti nana kutu papa wana kutu papa za na Rome kutu akufa na e bongo yo no kanisa te okufa no ngai nde na kanisa kutu te mama okufa na yebika ke moi na yeba na nzembo moko banani balingi balekisela ngatango ezali presse bakoloba bakofinga mpona bomanza to wayanga nzoto eza se mokolo liwa ekoya nayebi te yo nalengela mwata yango nzambe adefi ngai nalengela mwa ndambu ya ntango oyo nzambe adefisi ngai mais quand même olinga liwa na yo ekuta yo esi osali déjà nini na musique na ngai nalinga liwa ya kuta ngata nde nazawa eya ndenge elingi ngai natambola nde bien na 60 ans na nga nzambe apesisali nga grâce bana na nga bakoli namoni bakoko na 60 ans na ngai nasali oyo nakokai kosala na viva la muzika na passé temps na ngai na loyauté na sincérité na fidélité na orchestre moko comme nango viva la muzika ya lenkuru na servir viva la muzika na servir papa Wemba. Est-ce que tu le serveur na uto longo ya 20 ans mais na kumisaka toujours fait papa Wemba nazalaka très reconnaissant na nyonso asala mpona ngai na moto pa sala pont bango nyonso wana mebe kofi na koloba mbala te eza nde moto aviva la muzika wana oke page mosusu koloba mpona ye ezali mais donc nde naza na fierté ya kokokisa 60 ans d'abord obe baafricain tozalaka ba 70 ans 80 ans donc natikali mosusu na ba 20 ans ya kovivre mais oyo nasi nasali voilà oyo nasi nasali banda wana ti 60 ans naza fier nango nazalaka rancunier te naza na problème na mutu te nabokoli bana nanga bien naza modèle ya bajeune banzembo na ngai ata lelo naza te bakoyeba ke type mo azalaka awa azalaki kofungola biso baide par exemple bomengo baoyo baza nango basimba suta na nzambe te kozwa na mokili esengaka kaka molende
ata lelo nazwi te lobi nakozwa na nyonso ozalaka kozwa yo bombaka te mandat lete silaka donc nalobi makambo oyo efungoli bana mboka mwa mutu na ba témoignage d'ailleurs ba Mr Belo baloba nga so na ya poto bailo eza pona yo mboka to be nga lobi nga so na koma mutu mbongo bailo eza pona yo faut un jour ole mbongo nanga donc naza na fierté ya kokisa 60 ans ya komona bana nanga ba boti ba koko oh non attends ko senga nzambe merci ko leka wana ezate. Voilà, merci beaucoup Redi Amissi, on peut saluer ce temps il y a Solana yo vraiment. Merci Glody, merci. Mais question Soukarara. Oh le ben dans les il y a Soukarara. Gouverneur de la ville Mbote, gouverneur son excellence Jean-Tini Ngobila Mbote, Frank Malanda Mbote, Jean Obina Mbote, Maman Sapoto Clara de Bruxelles, Dozo Campo Bianco, Maître Lévien Gondi, Maître Guy Luando, Maître Tété, pardon. Tété, en tout cas, ma mise Samuel Belé, docteur Nanga Bosco et pas Ali, curé Nabiso et à Saint-Michel, comme on a eu curé dans son monde comme Kimbana Bono le Makam. Mais tout ça, à Saint-Michel, comme on est avant, Zamba Oyedengana, comme on est déjà. Raphaël. Ah, nous avons Zamba Oyedengana la mémoire. Mais quand même, l'album, on va changer coiffure aux Arabes. Toyembina Vesa Mangwana na album on a su na suga bino déjà non Vesa Mangwana Toyembina Watanabe coiffure ego longate parce que eza identité ya ba congolais so hôtel tuna koko na bino to père na bino l'action album akalo mona que tous les congolais voilà ta 3 pièces bakata coiffe donc Lumumba ne papa Lumumba ne mutu a représenté biso vraiment merci maman na so andé tuwa mo pas ali bandegoni so baladi biso oh venanga Luinsa général Dodo Luyoyo général Kassongo. Voilà, merci beaucoup Bailo Kanto. Merci, voilà. Cabinet HD Conseil. Soki ozali na eloko esengeli obongisa ekoma joli kitoko bezwa valeur to pe ozali na terrain ya kotonga eloko oyo lingi na ville province ya Kinshasa to na République démocratique du Congo oyebi te place nini okobanda pe place nini okosukisa cabinet HD Conseil oyo eye pona kopesa yo solution pe kimia na ba problème tout oyo ozanango cabinet HD Conseil yango nde ezali ko garantir respect ya contrat na professionnalisme pena suivi ya mosala oyo esengeli na ndenge ya defote ozotuna nga soki bazali wapi adresse ezakaka se moko awa na Paris na mboka ya France na adresse oyo 33 rue Colonel Pierre Avia 750 15e arrondissement tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo +33 6 62 81 65 49 cabinet HD Conseil ezali wana pona misala na yo pe pona kobungisa nyonso oya yo ezalaki ya kubeba oyoki omoni ondimi yango yo c'est naturel garde bandi na yo toujours. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate
fois te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutakonde ko palola awa boko sentir betu e ba ou différence yena. Tala mone namiwa ya nani Chez Djonga de Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Chez Djonga. soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,